Il y a des gens qui ont des tokeima pona mfao la longi ya kamati nzana tata bibaba bakekinga kati na butu bake ujoya bango na butu tata bibaba la suna yo le tata bibaba te ndina non na politique comme na bato tata bibaba na kati wana kuna na president ya republique tata bibaba aza yo ebiete oya bala kia watango bajuka misolo waka baju bokonji lelo abandi ko yiba misondenga yiba tango kabila lobi mbamo akoba na bling bling akamati na tata mokonzi oya bango akena ye bakeko bina Félix azali adversaire ya la muka adversaire ya peuple congolais azwa bokonzi na nkuku na kingakati bokonzi na eza ya kanyaka eza ya mabala na tata bibala bala azali adversaire tokokopele na ye te epai Félix auti na Kabila yo ozalaki epai ba okena Kabila yo yebi ebongo yebisanga na kendo matana mutuka bongo mutuka wana ezokende te kala te kochola yango makupo yango wana se bandi kochola na sanza motoba Antipas Mbusa Nyamwisi ya ndenge na ye banda kala ka ke boye azongi boye ngana banza ki ke pasi oyo Kabila pesi en exil e kozongi sebe moto azongi bo moto te abembe yambe tuna ni yeso ndenge nini alobi Félix aluka tika yazo luke pa ya kobika nga banza eta bongwanya bongwanya ete. Bandi Balandi à Congo Millennium bino ba se plaire en émission Oyo vérité vérité avec Inès Tumba et mon côté na simabilili au toujours mon ndeko Jires vraiment to pesi bino mbote lisusu parce que na souci ya koluka ko informer bino na maitali actualité ya mboka na biso lelo to ko ya mama na mboka Mike Mukebai oyo ye akozala vraiment disponible pour na ko répondre na ba propos to pe na mituna na biso na lombangu na kena ko pesa mbote mbote mwana mboka mbote santé malamu malamu kolo ko batela ninga batela ka libwele na zamba poso kito tiaki elikia na bokonzo ya nkuku ya ndoki ya kingakati na Félix na Kabila tokufaka tande ba ko bomba bakongomani so ba bomi bakongomani ba bimisi moto na bango moko azanga nzela abi c'était un incident de parcours bato bakufia abenga un incident de parcours kolo moto ko batela biso to banda na ya liboso lisolo oyo ya invalidation makambo ekomi boendengeni olali olamuki babengi bino na cour désormais ndeko Mike yo okosala lisusu musala boyete likambo ezali malamu po epesi elonga epai ya elombe na biso Martin Fayulu Madidi babi vérité des îles c'est sida ki tika na yo kaka Fayulu siko batonyo so ko vérité des îles FCC vérité des îles de la kati ya bango biso moko opposition vérité des îles et bino opposition de bobeta mi fimbu to FCC ka FCC pe na kati balongwe ba moso pa bo bazongo sika na kati ya bango ba ole la mingi za ba opposition te bako swana pe na kati na bango bato be okite moninga na ntingo pululu ba fia kuli e fimbo na FCC balongoli ba epai na bango balongoli awa ba sika na kati ya FCC batia siko ba komi kati na bango vérité des îles et jubiso nyonso siko to kimela wapi siko basaleli yango chambre spéciale yango wana to sengi na monsieur Benal Lamba asa appelle chambre spéciale pour la Martin Fayulu oh donc babeko ba arrêt ya coup ezaka inattaquable siko yango tobi bosa appelle chambre spéciale pour na nani na Fayulu yango moko tokotambola tokotambola na liloba wana botambola déjà te biso to le botambola te biso mikonyo sa to bandia mokola le 23 juin tokendo ya biso mokonzi elombe zapie la goya tokomaye na triomphal mokola le 30 juin tokokita na balabala oh le 30 juin on car le 30 mokola bonsomi na biso poto kendo bunda po bonsomi na biso toi na boumbo Félix boza boumbo Félix c'est sûr Félix c'est bon oh Félix mtaso bunda po misali sa malamu na mboka misolo babimisaki awa ya 100 jours batuni ye la kisa biso misolo dia mindeni tele lo asalo biango mais ya justifier alobaka mokoni toi na boumbu na bokonja kanyaka
c'est là qui na nouvel régime to beta qui en maboko yo moto beta ki maboko yo moto yo ka pa na ko tuna beta maboko moko batay ko ba fesi nga na lelia wa nga na eba ite Fayulu moto adwaki na lela na butu ma miso etangi nga pasi na motema na ke do beta moto adu bokonja moyibi ya nkuku maboko ndeko na ngai tika ni likambo wana tu as une chambre spéciale, ça appelle chambre spéciale pour matin Fayulu. Ah, c'est que bino bobo mesure ba cheli bino wana bobo. Kasi babi balandela bino male mais comme. Yango tobi to kolanda yango lokwa ba sali chambre spéciale. Bola musu dossier musu ya député na bato avandi na ekali ape mana. To sengi pe chambre spéciale pour na Fayulu. Tango bakende ko samba. Fayulu tango babite ye moto adjuite. Fayulu zwanga ki moto akobenga moto akolobe. Siko bakati ba député national. Ye Félix abengi Benoît la babengi epwani. Po barre ya cour eza inattaquable. Et c'est quand afanda benya basi bakati ekeite suka. Abengi epwani. Biso to bengi pe lwamba. Yaka pe pa na biso. O mona biso. O sale la Fayulu chambre spéciale. Vérité des îles na incité. Toko koba na yango. Chambre spéciale. Sikoyo. Ikabakwa lengi na moi c'est pas sûr non yondo tena tunyo pour la mono c'est na motema kasi na moni oza moto Fayulu toko sa chambre spéciale na yo nde toko tinda yo kenda epa ya Benoît Lamba pour commissaire biso maloba te aya tokuta na ye ayo ka bosenga na biso asali la Fayulu chambre spéciale. Mais toi qui es zonga, est-ce que ça Fatinda Zansima Nango ou bien Joseph Kabila? Non. Kabila Kabala. Bon, moi j'ai fait, c'est lui mon Konzarambo. C'est lui le président. Wapi. C'est lui le président démocratique du Congo. Ya wapi. Il est mis sur Kakao. Aka monsusu mama yo gobe. Ya zwa ki bokonzangwa bipo, eza bokonzangwa. Azula ki abona. Tokei mapona Fayulu la longi. Ya kamati nzana tata bibaba bakekinga kati na butu. Bake ujwa bango na butu. Tata bibaba la suna. Yo biye tata bibaba te. Ndinani? Non, na politique comme na bato tata bibaba na kati wana. Kuna na président de la République tata bibaba za yo biye te. Oya bala kia watango bajuka misolo waka baju bokonji lelo abandi ko yiba misondenga yiba tango Kabila lobi mbamo akoba na bling akamati na tata mokonji oya bango akena ye bake ko bina moto na bula matari moto mosala moto asaka pona bato abomba naka alakisaka bojune te pe bojwango za pe ayote mbongo bula matari ata sonite yo bi tata bibaba te oya comme na libala soya misa to soya mini bana lokwa molongo asombo yo biete abota wa sombo yango na soba longolele musabula matari epesa ke liboma futa te bana nso kesi okoka so musabula matari yate. C'est quoi retour au yotozo constaté FCC catch FCC na catch liaison na bango ezo ke moi nungu moi kimi ezate na kati wana po ezabo konja ndoki te ba pesa moto ko pesa bokonji sika bato ba pesa ba ko bene sabo ya te moto makasi senge ba ningisa ye pa zonga simati yango wana na ebisaki yote bokonji oyo pe na zongeli yo yango lelo bokonji oyo ye na Kabila bando so ya mikonyoso FCC na cash ko so ya mikonyoso Congo pasi ya pamba ba ko zongonga osa musate okinga bokonji yango wana 5 ans de gâchis 5 ans de perdu 5 ans pour rien yango sanza motoba esiliti sanza motoba pona kubimisa kaka ministre ya yamba pona kubimisa kaka gouvernement sanza motoba 6 mois bomoni boko luka bomi tuna so Félix Osani 6 mois 6 mois pour former un gouvernement 6 mois et bon autant ba ko banda mosala et ko za o asali awa kuna présidence babité biso to ko sala autre Congo ekufi Félix aye ko boma Congo Félix aye ko boma Congo oui que Félix a eu pouvoir en attendre pas si Congo pene ko toki na kati ya libulu hein il faut abunda lokolo yoko za attendre pas si bakse biso zo sanza motoba ya boule il faut passer chance faut aussi qu'il ait temps pour ça le mandat est de 5 ans. Comment le Congolais raisonne comme ça? Il faut lui laisser la chance, le temps. C'est 5 ans. Sur 5 ans, c'est le total. Eza Basanza, tout Motoba, 60 mois. Sanza Motoba, c'est que 1/10 du mandat est parti. Et vous vous demandez qu'on lui donne la chance. Quelqu'un
Mais quand vous faites la quelqu'un qui perd pression dès le début comme ça, comment si on doit faire comme malem. C'est la poids pour mango malam et bon de to banda koloba. Pour battre tout na bino bozalaka wapi. Mais à part na misani quoi ba benga la muka boya tout ça. À part na biso opposition to mosato sa yango. Yango to bisaki bino te Félix abimisi mbongo pour na 100 jours mbongo bimi ba lie mbongo. To bisaki bino to bi apesa compte rendu babi te basisi mosaka lelo aloba lelo ti lelo alobi mosala na biso yango oli mosala ni to ça siko soki mosala nini mama yo pesa biso mosusu mosala oba to lo baki Félix aza ennemi à la muka nani Félix est président de la République aza ennemi à la muka bako coopérer te bako collaborer mama na ko tuna malembe lilobolobe leki makasi longola lilobana ennemi pour ennemi ngo bate moto oyo ko boma na mondoki aza ennemi te Félix azali adversaire ya la muka adversaire ya peuple congolais azwa bokonzi na nkuku na kingakati bokonzi eza ya kanyaka eza ya mabala na tata bala azali adversaire to kokopere na ye te toko sa mosana biso ya kolamwisa bana Congo so tokeye pa na ye kufa na biso ebandi tango akenda ko jabokoni na nkuku tozalaki na ye te siko olingi biso tokenda kuna yo moni engunduke ko ya train epa ye wuti oyebite epa ye kende yo yebite okomata yango otuni engunduko ye wuti wapi babi tokoye biso te ezo kende wapi tokoye biso te yo matina kati epai Félix auti na Kabila yo ozalaki epai ba okena Kabila yo yebi ebongo yebi sangana kendo matana mutuka bongo mutuka wana ezokende te kala te kochola yango bokupo yango wana se bandi kochola na sanza motoba siko ko yebisa ngai na kendo kota na mutuka ndengwa oyo mutu akokumba yeba te ebe ko vanda boy volant lever à vitesse ezepa ya Kabila ya vandi so ya botel kwa kumba so koti mutu na mutu kotala te poko mona te omone pa moto kumba kati vola batia kuna lever à vitesse kuna nyonso tableau de bord ye batie beko tia sort ya la moka ezani na moment de konya mwisi alobi koyela alobi ndeko Fayulu koyela ngai tata wana te Fayulu avanda na ye asia azwika tikala pembeni nani Antipas Mbusa Nyamwisi ya ndenge na ye banda kala ka ke boye azongi boye ngana banzaki ke pasi oyo Kabila pesi en exil e kozongi sebe moto azongi bo moto te abembe ya be tunani yeso ndenge nini alobi Félix aluka tika ya zoluke pa ya kobika nga banza eta bongwanya bongwa na ete pasi oyo ki en exil obi pasi bongo la moto ya tika libembe ya be bongo ya otunanga ouais tout n'a ni Antipas Mbusa et là on y a si on voit ça Mbusa est comme ça on voit ça ni après c'est comme ça Mbusa est comme ça Mbusa est comme ça balobi na yo babi na Mbusa a toujours été comme ça comment akabebo pas inde moi ma eko chola ndé pas okenda kulu tunga za bongo et là on y a si on voit ça et là on y a si Mbusa sali et là on y a si gasal on voit ça mais azo ko appuyer ka chef de l'État et là on y a yango na bina yo Katumbi pas azo ko appuyer chef de l'État on a Katumbi te Katumbi asa lobaki lobby a Twitter a lobby te na yaki na bolingo nanga nyonso pona ko sunga ndeko na ngai Félix na moni sikate Kabila moto lati ye mobimba avant de naï koko tisa Katumbi makambo ante Katumbi asa lobaki banda lobby Mbusa azakambe mbea na banzaki kokola na pasi exil et kopesa e maela koma na bomoto atikali mbembe e bongo loko nini asiko no websanga c'est Mbusa ça c'est Mbusa Nyamwisi azaka bongo azaka tsoka saki ndemo so ngaba kuluta bongwani ya tikali ndenga zaka e bongo loko asikani websanga lelo yolobi Kabila za encore au pouvoir mais nalanda ki na bilili mikoleleki olobaki que apport na bino ezali que Kabila akende que Kabila parte nani kondo lobakiti mais est-ce que les autres rôles Kabila qui est-ce que Bitumba na bobunda qui Cécile bon on a biso te Bitumba biso Cécile Bitumba biso Cécile te Bitumba na biso ye passe liboso tozako bundisa Kabila mba moko bonayi ye toko betana
siko moto moko kombo Félix aye abombi Kabila na nsima etumbe pasi abombi Kabila na nsima abombi na moko abombi na ndeni parce que manyoso Kabila zo sa izomona yo moite ya za monene molai ko Kabila na nsima yo mona kate taye monene molai Kabila mokuse Kabila na nsima mba nyoso soko fungo botambo Kabila na nsima et sika na sako ken et bien mote koya Jean-Pierre Bemba na mboka koya ya ndeko Katumbi na mboka et komemela peuple congolais ni te liboso te memela peuple congolais eloko papa na mboka bajonga mboka na bango ya lokwa likambo ya Salomon Escadela Salomon Edikalonda esenga ya jonga na mboka na ye bobi état de droit Félix yo yebi état de droit zo ndeni ye mikanda bakangi yango wana toko tuna Félix état de droit nous sommes tous égaux devant la loi. Ata Kongomani nini bako sale mabete. Et senge bo pese mo kanda na ye Félix soko yebi état de droit te yaka to tangi so état de droit. Yo zako yo kwa pa tata. Wana eleko wana zakia baninga na ba ranger na poto. Bako tambo na bango ba. Ah. Et ko za na poto za lisumu te. Ye bongo na lobi mabe bagia baninga ne ba ranger. Oh ba kenda kelasi baninga okende kelasi te ba ranger. Ba ranger ba kenda kelasi te. Batamboui. Soit état de droit. Soit quoi, l'ingi totangi c'est état de droit. Ah, kotuna biso. État de droit. Monsieur, oui, mais état de droit. État de droit, nous sommes tous égaux devant la loi. Monsieur Félix Etienne Tshisekedi. Ce qui. Yango wana ba ko lo batte lokola likambo ya Salomon. Jongi c'est né passé pour état de droit. Yo komi koyoka bato moto moko za pembe na bayoka na Salomon te comme na Dani Banza yenda ko ebisa nyonga ni Salomon tata mokonji mo mamojana ye kokana bato e bongo ngonga ko sala bula matale ko ngonga ni amoni jamais kasa babi yo mokona ko joyo mokonji mote bali kundu oh po bomba ngoto là c'est pas bato tu ne feras rien au pouvoir zo ko accuser aux ana preuve yo mona bilité ko charger jamais kasa yo mokona ko joyo yo mona ka ngote c'est de la mesquinerie ça. Ouaneza ba benga na le côté français bassesse il y a esprit. Faut s'élever. Okingai kasi tozonga na motuna ko ya ba poilu ya libelo ko ya liboso et ali na ndingisa bazonga na mboka na bango. Motoko ko pesa ngai te. Na zonga na mboka na ngai. Bako tsonga. Yami balé bako ya ko pesa makasi ne tumba. Yo monite feshi nenga ko tokata ko kete be bako zonga. Est-ce que Félix n'a pas besoin de conflit? Abanga Kabemba mabe. Abanga Kabemba, abanga Katumbi. Abanga ngwana ya yango. Et bon ba lekena makasi. Et bon makasi na bango eza nani? Ya yebi ngala ni abanga bon bokonja kenda na kingaka tsoki point. Atali na opposition Bemba, Fayulu, Katumbi, abisoko na zeli bena zwa bokonja nzela solo. Na kokufa mobange na kodwa te na dwa kako ba pesi na kingaka na dwa yango po na kobanga bato wana loko abemba ko ya isika ya toki yo monite atie mayanga ni ya mukuna na bato wana po babebisa boye ya Jean-Pierre omoni yango te omoni yango te pe na ko ka ba ko ya Jean-Pierre Bemba nde mokimboka mobimbe kindeka kozwa eto ba rozela kaka e ba misusu pe bako ke pri be sika biso to ko ya na Jean-Pierre nde sika biso ko tia mayanga e komi ko luka biso bitumba yango to bi mokolo wana soko ata moko akufi Félix soko mangambo wana na moto na yo komi ko sate ko banza te kaka nde kabila moto ko kende CPI te pe yo pe mais pona nini nyonso comme ka ko sala mana ba soulèvement populaire pona nini to sali soulèvement te kasi wana eza alerte nando ozolobela wana seke tension ko tango bato ba ko sangana awa yo kaka na sika wana yo ko chama yangani eza te po bomisa bato Félix akomi ko bomisa ba Kongomani na beleli Human Rights Watch na beleli FIDH Fédération internationale des droits de l'homme et pas Kongomani ya munene ali kulutu na biso secrétaire général a pesa kabiso lokumu Paul Sapu na beleli Georges Kapiamba Akage na beleli Azado Jean-Claude Katende Bobenda Félix Matoyi Botala Félix Aingo bomisa ba Kongomani Félix veut faire tuer les Congolais cet homme était dangereux Yango na ko babandali bandela cet homme est pire que Kabila il est pire s'il est pire que Kabila mais yo moko tukoloba ke yene mutazo azofuka mela Kabila po Kabila ndazolo siko Kabila moto ako konza kasi na likundu ya motema ye likundu na ele ki ya Kabila Kabila motema na ele lokola gris sombre il y a Félix là noir
Noir. Oh, il voyait noir comme minuit. C'est ça le cœur de Félix. Noir. Il n'aime pas les Congolais. Félix, oh, il y a vu beaucoup de ce qu'il fait là, ce qu'il fait, Koufi. Mais le régime passé peut kosangisaka moto asali mabe bakoba mabe yo otalisanga na mabe mosusu te eza kaka pona ko bato bakufia bato babimi oyoki Félix aleli oyoki ya lobite na kaboli mana mabota wana oyoki ye il s'en fout. L'être humain ne lui dit rien, la personne humaine ne lui dit rien, c'est son pouvoir. Yo tango bato bakufa kiawa Félix akewa akeko tambola akena ye bato bako kufa bitumeko bimana mboka pa sukisi wana te tata bibala bala bisi yaka okata nini gâteau et anniversaire. Dans ton pays les gens meurent, tu te dis président de la République, tu ne parles pas, tu te montres dans les images en train de couper le gâteau d'anniversaire. Quel message tu envoies aux Congolais, monsieur? C'est quoi papa bibala balanda c'est une erreur tata bibala et Félix Makaboula Matal il y a bien mon militaire au monde il y a banda koli atrane ko sa te ma bête za ya ponaki na nzabi na usanga musate na vaina ndako avant na gani na ndako moi mon so ba bongo abi na usate soko abimi be moi na taponi nzela soko abimi ajongi maman olamba ki fufu ali na pourquoi na baninga baranje baki kotamba moi na ponaki nzela sika tata bibala bala sala asala na koyekola ya muibi o asala na kabila yango ayeli yango mayele wana yango tata bibaya moto asupu makai soko yanga ke tata ba tokeyi e bon tata ke na ko tsobo ko fika ko bangati fe sabi loko somo bana IDPS ba ko sepa na ngote tata ba jwa bord jwa tokenda tata bibala bala zaki pe na posa ya mbongo po bala yo mo te ba ko bo konjibelo be lobi mpa tata bibala bali bingi mais babi bino pe boa ba to troublé abali maman les 30 juin abali maman reine Fabiola les 30 au batnes bazoze la képaration na biso to raisonner le bino pe bo tchango kaka makamna bino pas jour ngo wana ezala ba soulèvement ou bien zanini yo zali moto ya lingomba ya tata bibaba na siso makamono to meminga makamono ngala tunika mutuna na tunika mutuna na obite abala maman reine Fabiola webi reine Fabiola kasi ya bala ye yo za yo parcours kasi yango anati na misola bula matali pembe mama ebisabi na ligili ba nanga kisasa mo ba mona ko Congo mo kiliba ye bato balingai ya ko bomba na te bazuma suwa batabu mo to asela ka bula matali mo to asela ka population asaka makamba bongo te un homme de ta vit dans la sobriété moi c'est ebisabi na ligili yo kate Trump ayeba ki to balingai Macron ayeba tianga la masu atambwisa ngai batie papa masu reine Fabiola bakote masu wawa webi mama azaki nde masuwa tango bako tambwa nde masu esuki na nzela po carburant silaki mama baye bakenda temba ndaka mboka boyebi ke bino boza derrière basule mama asenga yo po nyo lingi makambo ya reine Fabiola te mama asenga ki abi toko matana ebale tokenda te kisangani Kongo mamba bakomona biso tokenda te mbandaka Donald Trump ayeba te ngai wana reine Fabiola babali ngai na tata pibala tango bakomi awa na kutu basi bapusa baleki kisasa kabire si nde baye kozonga so kabire si la te bakenda po na poso mobimba po mama aki na poso libala wana bato nyonso bamona bato akisangani bato ambandaka kabire nde si la bango oyebi lisolo wana te sikoyo oyebi lisolo wana te maîtrise ya classe politique ya RDC banani bakopesa yango parce que bino pe koto la muka bitumbeza epai FCC pa obia otika te cash pe na koloya no mutuna nanga bakiseka mwa moke tango bapesinga etumba lokuta na assemblée moto kuna na lingomba ya bapapa bibaba moko na bango zakalibu munene kweya boye na makolo kwa mwashi na zeli asombi ko masanga meri c'est fait bapesinga etumba mokeba ya kufa na sepela ngana sambe po bapesinga etumba tata mwa tali bomone kweya boye sikoyo ngai na senge pa nzambe basunga ye libubu mwana kweya ya tate na makolo kuna
Po te basunga kaye po ya ta kokanga sapato kanga ta vanda be basese basunga ye bando kanga sapato wana ya kulana na mbe bien onde ni est-ce ye mutu wana oyebi mungo na so ba yo so mona ndenge nini kasepela kike yo baba ngai nazana bato na ngai pa na bango te na sambeto tata bibala bala oh ha makambo nyonso basaka na yebaka ka basali siko mbe lobi ngala yebi te na basaba mbeto na bango na bato tata libumone na nyonso akosala na yebi yango na kosenga na nkolo asunga ye libumu wana elongwa awa ndenge soki avandi ekpeyaka ye na makolo awa ekpeya kuna pardon yanolanga na mutuna ko bitumba oyo tozonga non invitation oboke na ngoti wapi kosa na bineza nini po atoyeki bitumbo wapi yamboka bengisaki pe cour suprême ngo yango tosengi constitutionnel tokosenga na yebiso yo te na bino yo te mais kasi boza sûr que na bino ne tokosenga chambre spéciale pour na faule c'est quoi après chambre spéciale que chambre spéciale de bosolo te pour bosaleli ba député nationaux chambre spéciale biso mpe tosengi pour na faule vérité des îles ye kitoko bato nyonso bakoti babaki ya botika na bino nyonso bokomi kana sima vérité te biso tozalaki na biso na faulu tokangama na biso bana mawa na bana lamuka babi bajoba bakoma bibina bina vérité des îles ese esila yango wana ekangi bato nyonso bakomi na vérité des îles yango tosengi chambre spéciale mpo na faulu kasi sikoto yanola sikona motuna na ngai classe politique ya RDC pour ezwa maîtrise qu'est-ce qu'il faut parce que na moment où peuple congolais zo kene na nyonso tosaka na mokili motuya eloko ezalaka na libanda yango bokonzi ya nkuku ekobota makambo ya mabe bokonzi ya Félix adwa yango na moi te akenda kozwa yango na kinga kati oyebi yango kobanga nde moto ekosala yo okoloba yango te bato nyonso bayebi yango moto ya liboso ayebi yango malamu moto ya liboso ayebi yango malamu kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntango biso tolalaka moko wana butu alongoli makolo na ye na tata bibalabala bakei kuna oki ngai bokonzi ezwami na ndenge mabe ekotikala kobimisa mboka te tala bakotonga biloko babenge soto moton batiaki te babengaka yango na lokoto efrancais panneau d'affichage des travaux maître d'ouvrage, maître d'œuvre, durée de travaux 3 mois. Mais là, saute mon ton. Na boulevard du trajet, va checker durée de travaux bonne. Siga ou va bandiam. Non. Bah checker boni. Travaux d'affichage. Delena ne cite. Ndenge to ko so no ba ka na ngambo moko. Ngambo ngo na ne cite. Na bi na yo. Bokonjo odu na ndenga mabe. Biso to kola keloko mabete biso to na posa kola ka Félix mabete poso to la kede mabe za to c'est peut-être ba komomani ba nyoko ye moko na bokonjo azoki na nzema mabe e ko botelo ka mala monter to marche tout au banane ba okita sur terrain ouais marche à les 30 banane ba okita ba komomani yo po na ko zo tambola bo yo komomani te mabe Félix ça yo zo ko na nzoto note soto mutom bongo ba ko yiba ya mbongo na hote mbongo ya 100 jours ba liawa o tata bibala bala sali makambo aswe bandako asobi mwana mutuka ya mbongo note tata bibala bala ko banda ta mbongo na bana na ye o molongo asombo akanango ya mbongo note ya mbongo na opete il va suko ko ipsa na peuple congolais telemani mokolo ya tukuni bana misato pona koyamba o ya yo elombe Zapie bimba akoya Félix akolenga Congomani Telema. Félix Elenga Poanini. Est-ce que Félix a zobundana Jean-Pierre? Toi Jean-Pierre a zobundana Félix. Non. Félix Elenga Poanini. C'est Jean-Pierre. Ya mayanga ya batanza ba. Et Félix Nemtachan. Ah ba comité ba ko samba ya pona été. Pour le bienfait. Quand quelqu'un devient président de Félix, c'est un bienfait. Quand ça dépend ça choix mutu so wa okene mayanga nya ki. Pour le bienfait. Il y a commis président, c'est le bienfait. Devenir président c'est quelque chose de normal. C'est pas le bienfait de Dieu. Mais quand un homme n'était pas préparé hein, à surtout que les Congolais qui est aussi fonctionnaire, ils ont bien fait. Mais un homme qui n'était pas préparé, quand il arrive, on va prier pour le bienfait de Dieu. Il y a Félix, bienfait Ninzambassai. Les gens meurent ici. Les gens ont faim. Quel bienfait, monsieur Félix. C'est ridicule. Ailleurs, ça ne peut pas se faire. Basambe apona bola munzamba sali tata mokonzi mboka.
basale lié bolamo hein et ali mawa Félix nazo je le comprends des fois au moins dans mon kili soko ba lengela ki ote pone ndako oyo ko zwango ya ko sutuka ya ko pamuka ai et bébé ozaki noko tambola te mama abi na yo kenda kuna na lingomba ya tata na yo zala kuna na kosaisa yo ko ba mokonzi te osutuki kabila mokonzi abi eloko nga na pesa ka nani ko tika yango te pona batela miso na ngai na pesa nani ye moto moko na moni za ko lemba pesa ni ba pesi asutukela yango mwana mboka tokomi na suka ndeko jira se permettre nga motuna oyo pourquoi ton ba leader politique bazozonga na mboka il faut ka bana mboka bakinda kozora bango masse toujours ezaka nini tata Etienne Tshisekedi moto na kisa biso te boye biango te biso to landa kisa tata zaki so wa ye to ko zwai kino libo de ko influencer peuple to kende ko zwai to kende ko mema ye Tshisekedi biso bato bandi yango te tata Etienne moto bandaki yango ba biso to sala biso to ko la nzela tata to ko la nzela bo konjo te o basali ni na présidence basala ba agence de facilitation soko ye na dossier et continue en agence ba frapper na ba men kuna moko azala neti pembe boye lokwa mondele. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans le gouvernement men frapper qu'est-ce qu'on peut attendre dans le gouvernement au Yozobi merci na yano la kiyo libulu ya mai soko ekoti bololo mai mani gouvernement ko bokonja bo Félix ya bokonji ya nkuku ya kozwa na ndoki na kingakati ekobotani ekobota nkuku ekobota kingakati na bisobe o kabila lona na banyama o acha yango ekobota yango. Merci beaucoup mon ambo ngai ndena tondi bandeko balandi ezaki bongo lisolo to sola ki lelo na mwana mboka Mike Mukebai Inès Toumba toujours à la présentation je reste qui assure les images et la mise en onde de cette émission. Je vous remercie beaucoup mais je n'oublierai pas de saluer Ricky Dibens, le grand initiateur de Congo Millennium, mais sans oublier na Mopandi naye on retrouve Lynx Longelo, les monuments de Bundez. En tout cas, je vous aime beaucoup, je vous retrouve plus prochainement.